Mbote bandeko nyonso ya Deline TV napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi ngai lisusu mama Deline na liboso na bino pona bato nyonso obolanda ngamba ya liboso nga kombo na nga mama Deline na salaka ba video na chaîne oya Deline TV pona kotalisa ke makambo ya spirituel na chaîne oya Deline TV tolobelaka mingi makambo eza na spiritualité makambo ya spirituel yon tolobelaka mingi na chaîne oyo ndeko okolanda ngamba ya liboso yebake ngai kombo na nga mama Deline yebake na chaîne oyo tolobela makambo eza spirituel yango tolobelaka po ete na mokili oyo nde tovivraka boye toza na monde physique toza pe na monde spirituel. Monde physique eza oyo tozomona makambo nyonso ezoleka oyo tozomona eza monde physique ndenge tozomona guerre na Congo tozomona makambo nyonso tozomona boye eza physique na spiritualité pe ezali na monde mbimba oyo tomonaka te na kibomoto boye tomonaka yango te oyo ata guerre oyo ezosalama na Congo eza pe na spiritualité mais oyo ya spiritualité toomona te toomonaka oyo ezoleka na physique donc a na chaîne oyo tokendaka mingi na spiritualité mpona kotalisa mokili ke spiritualité ezali kosukaka na makambo oyo ozomona na kimosuni te na molimo pe ezali siko molimo na monde ya spiritualité yango nde edirigeaka monde physique guerre oyo ezoleka na mboka na biso na Congo soki balongi na molimo te na kimosuni ata bazwi Congo nyonso bakolonga te modèle kutu doki Congo wana mabela Congo ekoboya bango ekomela bango pu bazipambi na sa mabele poni na molimo balongaki te donc fo muta bandana kolonga na molimo nde na mosuni nde akoya kolonga tobondela po ete topartage oyo tokopartage na video oyo kolo aza na biso tobondeli na komba tata mwana pe ya molimo santu ko na bomoi ko na bikamwa nzamba mpuntulendo nzamba bakoko na biso papa topesi yo merci pona nyonso ozosala kati na bomoi na biso kumama pona souffre de vie toza nango kumama pona ngolu na yo likolo na bomoi na moko akolanda video o papa zala na ngai zala pe na ndeko akolanda o nyonso eza yo te eza na nguya soki moke te na kombo na Yesu Masiya pe tobeleli puissance na papa molimo santu zala na ngai kamba ngai pe sunga ndeko moko na moko asosola makambo oyo tokolobela na video oyo na komba tata mwana pe ya molimo santu nde na bondeli bongo bandeko na ngai nazo kosala video oyo nazosala lelo mpona koloba nde nalobaka na chaîne oyo Deline TV tolobaka makambo oyo eza spiritualité nde naoto explike mpona koyeba ke na mokili oyo na makambo ezoleka na mboka na biso Congo na spiritualité pe makambo ezosalama bandeko na nga makambo ezosalama na spiritualité yango wana omoni soki Nzambe arevele likambo moko boye ngai leo na comprendre soki Nzambe arevele likambo moko seke aza na posa bobondela mpona yango po elongwa seke eza manevre ya monguna mingi eza manevre ya monguna mwa Nzambe arevele dega moko boye ezoya do bobondela mpo Nzambe aépargnant mais soki arevele na ye te soki alingi likambo wana esalama akoki korevele te mais akopesa bana ne makasi na façon moko boye akopesa bango makasi mpo basurmonte makambo oyo ezoyela bango nayebisaki bino ke mokili ekoningana partout esika ekozala esika mokili ezali ekoningana ekotika place te ekotika place moko te ekoningana façon nango nayebisaki bino na Congo wana Nzambe akosala makambo minene na Congo makambo minene oyo ye akosala na Congo royaume oyo Bible elobi na biso ke Yesu Masiya akoya kofanda na ba élu na ye sur la terre awa na mokili oyo eza wana na royaume Congo
wana Congo wana ekozonga royaume po ezalaki déjà royaume donc ekozonga nde royaume ekoma royaume te mais ekozonga royaume donc ekozonga royaume po Yesu Masiya aya kofandisa bokonzi na ye na Congo. Voilà, wana eza makambo makasi tokota nango lelo te. Je crois que bato bele na lobi boye bo comprendre déjà, bo comprendre po toza awa ana Adeline TV to bukuta na biso mikuwa bato bele ba bukuta mais to lengela pe ba bebo ba botami lelo. To lengela pe bango po to kota kota modindo pe makasi te po to lengela bango mino ya ko buka na bango avant eza bien te futo ke na bango mo malembe. Donc lelo na video oyo nazo sala nazo ko partager makambo lolenge nzambe a sosolisanga lolenge nzamba lobananga lolenge ezaleli me commentaire mingi kozala na video oyo nazo tiela bino. Donc commentaire makasi ezozala na video oyo nazo tiela bino boyoka nanu video oyo eza vraiment pona nga eza makambo oyo ekofongola biso miso, ekofongola biso bonzambe, ekofongola biso makasi. Nayebi pasteur yango te so prophète nani komboni soki nani bakomi ok nga naza na ba video ebele oyo totalaka kaka bato batinda mama de landa makambo le nazo analyser nde tobaki tobanda ko analyser kotia ba commentaire nazo tia ba commentaire selon ngai bien sûr mais selon makambo nzambe pe aloba na nga selon makambo nga na yebi nzambe aloba na nga ya ona oloba nazo tala mutu te aza nani aza ndoki aza nani na yebi ete aza ya nzambe to aza ya nzambe te na yebi te nge loko nga nazo zwa prophétie oyo azo pesa le nazo valide yango nazo kende nango na makambo nga na yebi na makambo nzambe aloba pa na nga esika nazo loba ke oui makambo oyo eza ya solo bandeko na muta ko zala aza na ye ndoki aza na ye ya nzambe te mais ayeli bino prophétie oyo eza vrai nga na loba yango makambo ebele frère bebi aloba bao boyebi frère bebi boyebi makambo ebele aloba frère bebi azaki sataniste nga kaka mutu moko oyo nayoka oyo anosaka ke maladi moko ezoya na mokili oyo ekoboma bato ebele mpe bakosalela yango mangwele me na mangwele wana ekozala tricage mo na mangwele wana ekozala mpo batia bato makambo mabe na banzoto nayoka mpa frère bebi oyo azalaki sataniste soit disant le alobi ka ebongola motema bonde toyokaki azongela na ye makambo yango bon wana eza nango ye moko na nzambe biso totali te me makambo aloba oyo frère bebe aloba eza vrai epuis tomona maladi wana ndenge ya tomona nde baluka kotia bato bamangwele nde batia bato bamangwele après toyei koyokaki bamakambo yango bamangwele wana eza bien te boyeboyeboye mais frère bebisa alobaka yango wana omoni prophétie banégijaka yango te kotala te ke prophétie oyo ebimi pa nani yo examine nano prophétie wana elobi nini ni prophétie wana so omoni kokozwa ozwi so omoni okozwa nao te otiki nao donc nga nazotala mutu te aza ya nzambe to aza ya nzambe te mpo nzambe mutu ayebi baoyo ye nzambe mutu ayebi baoyo ye nga mama deli nga nani so nzambe arevele nga te oyo aza ye to aza ya ye te naza nani ozomona c'est ça naotala maloba oyo alobi nazotiela bino yango après avoir kolanda yango bongo tozonga nazonga awa naotiela bino yango nzambe amona moko na moko yango naotiela bino yango toyoka so toyoki bona tia. Écoute déjà ce que l'esprit m'a dit. Il dit de cette nation a été saignée, cette nation a été meurtrie et toutes les nations ont profité du sang de cette nation. Toutes les nations en ont profité, profitant de ses minéraux, profitant de ses sources. Mais Dieu dit de même que le sang de cette nation a coulé et a alimenté la prospérité des nations. Dieu déclare ceci: les hommes de cette nation, pas seulement leurs richesses, influenceront les nations. Tous ceux qui ont emprunté de la RDC
Vous n'allez pas emprunter seulement la terre. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Vous l'avez fait, mais toutes les nations, vous avez une dette spirituelle envers cette nation. Le temps du Congo de la RDC arrive, où cette dette-là va se payer par un envoi d'hommes, de femmes, de missionnaires qui régneront dans le pays. Si la richesse de cette nation vous a enrichi, les hommes de cette nation vous prêcheront Jésus, vous influenceront. Dieu a fait en sorte que, pensant l'exploiter, mais en l'exploitant, vous avez contracté une dette. Nation du monde entier, que ce soit les États-Unis, l'Europe, en exploitant ce pays, vous avez contracté une dette. L'Esprit de Dieu m'a parlé des dettes de toutes les nations vis-à-vis de la RDC. Et cette dette-là sera payée, pas sur le plan seulement financier, mais Dieu la garde sur le plan spirituel, afin que la RDC puisse réclamer les nations, afin que la RDC puisse réclamer les peuples, les pays, pour dire Seigneur, nous avons des droits aux États-Unis, nous avons des droits sur la France, nous avons des droits. Et le temps de ce moment-là est sur le point d'arriver. Les choses vont se mettre en place jusqu'aux environs de 2030. 2035, on va voir cela davantage être manifesté. Le règne de Dieu manifesté. Dieu attend le bon moment, qu'il y ait des hommes et des femmes de la qualité qu'il attend. Dieu attend le bon moment. Le moment de la réclamation n'est pas arrivé, car la nation n'est pas encore prête, car les hommes que Dieu cherche ne sont pas encore là. Lorsque Dieu a vu David, il dit, j'ai trouvé David, parce que Dieu était à la recherche. Le peuple mettait la pression, et sous la pression, Dieu a choisi Saül. Mais Dieu savait que Saül n'était pas prêt, et Dieu savait qu'il n'était pas prêt. Saül était choix sous la pression du peuple. Pendant ce temps, Dieu cherchait quelqu'un, Dieu cherchait des hommes, Dieu cherchait des femmes. Lorsqu'il a vu David, il dit enfin j'ai trouvé David. Ça veut dire que Dieu est à la recherche. RDC, Dieu m'a dit qu'il cherche des hommes dans tous les domaines, pour la nation, dans tous les secteurs. Le Seigneur est en train de chercher. Qu'est-ce qu'il recherche? Des hommes et des femmes qui ont le cœur dont il a besoin. L'élévation vient de Dieu, l'influence vient de Dieu. Mais Dieu attend le cœur. Dieu a vu le cœur de David. Dieu a vu son cœur et Dieu l'a sélectionné. Je déclare, je prie, que tu sois l'homme, que tu sois cette femme, que Dieu m'a dit, j'ai trouvé ce frère, j'ai trouvé ma fille, j'ai trouvé mon fils. Et au travers de lui, je bénirai toute la nation, toute la nation. Le temps est arrivé. Cette conférence et le thème qu'il a donné n'est pas seulement le thème de cette année. Cette conférence va modeler. Ça sera véritablement, après j'ai vu de la suite de la conférence, des milliers de personnes venir assister. Dans la matinée ou des choses, de différentes formes d'ateliers dans différents secteurs d'influence. Différents secteurs d'influence. Ce n'est pas simplement un stade pour la plénière, il y aura les plénières. Mais dans la journée, vous allez avoir des hommes d'impact, parlant de l'économie, parlant de l'agriculture, parlant de comment l'équipe peut influencer. Je vois des gens dans toute forme de salle. La réunion est massive et des gens dans des hôtels. Différents corps de métiers dans des hôtels. Dans la matinée, ce qu'on appellera les sessions matinales deviendront des sessions de formation par secteur d'activité, des sections d'impact. Il viendra à travers les nations, des hommes ouins, et les hommes d'affaires seront ouins. Ceux qui travaillent dans le secteur de l'éducation recevront l'onction. Cette conférence va contribuer à bâtir ces hommes et ces femmes que Dieu recherche, de sorte qu'à la fin de cette décennie, la nation soit prête pour la réclamation spirituelle des autres nations. Mais ne pas les réclamer pour l'exploiter matériellement, pour les amener à Christ, pour les amener à Christ, avant le retour du Seigneur Jésus. Avant le retour du Seigneur Jésus, la RDC jouera un rôle majeur sur le plan spirituel, sur le plan industriel, dans tous les secteurs d'activité. Oui, pendant longtemps tu as pleuré, pendant longtemps tu t'es lamenté, pendant longtemps tu as transpiré, et pendant des siècles tu as pleuré. Mais ton Dieu se lève, il sèche tes larmes, il console ton cœur, il te restaure, il te renouvelle, il fait de toi une nation glorieuse, une nation nouvelle. Une nation nouvelle. Cette formation Équilibre 2023 est venue pour trouver des hommes, pour chercher des hommes, pour susciter des personnes que Dieu va dire, j'ai trouvé enfin. Car, écoute déjà ce que l'Esprit m'a dit. Il dit de cette nation a été saignée, cette nation a été meurtrie, et toutes les nations. Toyoki prophétie biso nyonso, toyoki lolenge, pasteur wana alobi. Lolenge pasteur auti koloba, pasteur wana auti koloba, toyoki ye. Pasteur, je crois kombone yango pasteur Mohamed soki Sanogo. Nayebi te soki aza congolais, nayebi te soki aza congolais. Wande nayebi te longa na moni kaka
Prophétie bandeko nanga alobi makambo moko ya motuya. Alobi makambo moko ya motuya o nga nazokwa nango. Po makambo o ya alobi ba o bolanda nga boyebi. Na ba video o nasalaka makambo boyebi maka. Na lobaka na bino makambo oyo bandeko nanga. Tokende na makambo o ya alobi. Tokende na makambo moko. Alobi ke temps ya RDC ekokoka. Ekokoka wana. Alobi bomoni batu oyo bazoyiba na Congo. Don Nzambe azokotisa bango nyongo bandeko nanga. Nzambe azokotisa bango nyongo. Oyebi ke base na Nzambe bele balobaka ngo na yebi te so bazwila makambo ngo wapi. Congo RDC muteko panza évangile mokili mobimba ekouta na RDC. Évangile o ekomema batu na enlèvement ekouta na RDC. Siko l'air bolobaka yango bo réfléchisaka te. Évangile nini o ekouta na RDC o ekopanza na mokili mobimba. Évangile nini o ekouta na RDC o ekomema mokili mobimba na bonzambe bo réfléchir. Évangile nini wana o ya solo o ekoteyama na RDC o évangile o nano eteyama te na mokili o. Évangile nini? Tomitu na biso moko bandeko nanga. Prophète alobi, pasteur na prophète na ye alobi, Nzambe azoluka. Donc bomoni makambo o Nzambe asala na retard te, asala na avance te. Asala na temps o esengeli. O ye moko penda mona kabi non sikonde ifo na sala. Eza na vie ya mutu, eza na mboka Congo. Nzambe azosala makambo na ndenge na Nzambe bakomandaka ete bandeko nanga. Nzambe bakomandaka ete. Ngana yebisa bino bapasi o eyela biso na Congo. O to vivre na Congo wana. Nzambe muta permeta yango to vivre bapasi bongo. To vivre bapasi. Bapasi wana ezapo emema biso na bonzambe. Bapasi wana ezapo emema biso to lamuka. To lamuka to loba non o nini. Pourquoi boye? Pourquoi biso ba Congolais boye? Nzambe muta permeta pour to lamuka. Malheureusement, heureusement batu musu to lamuka to lamuki. Malheureusement pour na bato bazola mukate. Nzambe azotika temps amemi biso na bapasi ya makasi. Si babanda kozwa biso bakataka biso balongola ba organe na biso pe tozo mona ngo boye tala bamemaki bato balongoli bango ba organe bapasi ya niveau nini wana komona bakulu na nde bazo kata batu pasi ya niveau nini banzala Nzambe amema biso na banzala meto sipote yango ka na banzala na biso meto za teti tolingi koyeba Nzambe solo te. Amemi biso na bapasi nde na ndenga amemi biso na baguerre ozoke na 30 ezolemba na kosila po toyeba Nzambe me tokoka te nyonso wana eza po Nzambe aetabi bokonzi na ye na mboka Congo yango wana mesko lokwa tozoyeba te yango wana problème na biso grave ke tozokendaka na bapasi mais ekomi na temps o Nzambe alobaki na mboka Congo batu mabe bakozala te. Bao nyonso batangisa makila peuple congolais. Bao nyonso basoutenant, voire même ko soutenir. Bao bolanda boyibi makambo na loba déjà kala. Voire même bao basoutenant ki bato batangisa makila peuple congolais baozala te na Congo. Ozomona. Donc yangwana ezo senga na biso Nzambe azoluka mitema ndenge balobi kuna je crois boyoki yango bien. Nzambe azoluka nde mitema ya batu ebonga oya ko travailler na bango. Mitema ya batu oya ko travailler na bango na mboka Congo pona évangile na ye wana etambola nde mokili mobimba. Po ete mokili mobimba bayeba Nzambe solo. Po ete mokili mobimba oyo eza ya Nzambe. Mokili mobimba eza ye. Mais mboka oyo ya pona
eza moko. Ndenge totanga na Bible, Nzambe apona bana Israël, baza peuple na ye baza heureusement pe Bible lobango. Heureusement Bible lobango. Pour les biso tozo lobango, biso nde ba Congolais toza peuple o Nzambe apona. O baloba na Bible eza biso mama Deline Nzambe aza pona batu nyonso zaka pona ba Congolais te. Le ba yebisa kibino ke Nzambe aza pona ba Nzambe aza na peuple na ye bana Israël. Biso toza na biso ba nation kaka. Toye na biso ka na ngolu. Bondimaki yango e biso kutu ngolu kaka. Yango toya tozaki na biso ba ponamite toyimba ntina banzembo. Biso tozali na biso ba ponamite bango nde bana Israël mena mawa Nzambe po bango bandimaki biso tondoni. Zwa siko peuple Israël wana ezande yo. Yonde ozoboya kondima Nzambe mena temps oko tikala ozala te na Congo. So po kokufa. So lingi kokufa te so ozana mboka Congo lingi kobonga mutema te voyager na o déjà. Voyager na o kende no États-Unis, yaka no na France. Po na Congo, mabela Congo kondima batu mabete. Nzamba azo bongsa azo préparer ya mitema ya batu. Toyoki yango. Pardon azo luka mitema. Prophétie oje ko eza 2023 so na bosante. So na yebi. Non mona abati on a 2024 hein, mais je crois et cause à la 2023. Na isaki bino Congo wana ba domaine nyonso o ba ko travailler na ba département nyonso. Ba to spiritualité ba kozala. Ba to spiritualité ba kozala o ba ko travailler wana. Na guerre oko ata guerre ekoti na Congo ekeba Congo ekebo soki eza nango volonté Nzambe c'est que yenda azo sukola Congo. Azo sukola Congo, azo longola batu mabe, mwana Nzambe aza mutema peto akufa na guerre te. Akufa te na oyebisa bino vérité. Bato Nzambe azo trouver mitema wana. Tozo ke na makamba mitema ndenge ya lobi nazo expliquer bino po bo comprendre. Ndeko nanga so yebi ke so bongisa mutema na yo ko banga te. Po guerre ezaka na Congo te. Ezala partout. Ata na France ekozala. Soko bongisa mutema no Nzambe sa poni yo. Po mutema na yo eza luki abimisi makamoka motu ya. Alobi anxio uta pa Nzambe. Ba don makamnyo se uta pa Nzambe, ba capacité uta pa Nzambe. Men mutema nde yonde mutema nde travail o biso to salaka o eza devoir na biso ko bongisa nde mitema na biso. Ko bongisa nde mitema na biso bandeko nanga. Obi ke so mutema no bongisa ngo bien po monguna joyeux eza passe. Base na Nzambe bele baza ya Nzambe bakoti leo base retrouver na ba loge. Ba pesi bango nini inconsciemment ba comme si bango ba franc-maçon ba comme si bango ba 300 kit inconsciemment ba se retrouver baza na kati pona ni quelque chose ezaki na mutema na ye. Quelque chose ezaki na mutema na ye. Yango na ba kote la ki na nzela eloko wana po bazwa ye. So mutema no tiko Nzambe azoluka bato mitema eza kobongama. Po mutema na eza ya kobongama ndeko na nga esengeli olongola mutema oza muto mutema neza kobongama azaka na jalousie te. Longola jalousie kati na yo, longola hypocrisie kati na yo, longola lokuta kati na yo, longola haine kati na yo, longola kimoyibi kofinga kotonga kochola kabatu kosala ba mabe ebele. Kindumba ekobo makambo wana nyonso soko zana ngo zo sala ngo mutema na weza kobongama te. Mutema no eza kobongama te. Koboma batu orgueil biloko wana nyonso. Eza na mama moko alekaka na YouTube alobi pona kotanga kombo ne voma te. Eza te pona obanga ye te. Eza pona obanga ye te. Eza ka Bible bina biso toluka kimia na batu nyonso c'est ça. Mama mo ba obayebi te problème te. Aleka na YouTube alobi Mama Deline, ba message apesa wana mwa kale, ba message apesa euta pa Nzambe te, euta pa ba sirène, Nzambe atalisi nga, ba sirène so pe bazo pesa ba message so pe ndeni na wana. Na oyela bino deuxième vidéo wana pendant ko yebisa bino makambo so ki ndeni. OK.
biso nyos nanga mama Deline azela deuxième vidéo nga bito zela deuxième vidéo abi deuxième vidéo eza makamoko grave siko eloko ezalaki grave na mesa nga kutu bato boleka mino mama Deline aza ya nzambe te sila mesa nekota na misisa boyeboye naza kuna te mosala oyo moto azosala moto aza na molimo santu kati ne aoyebaki ye moto aza ya nzambe moto aza ya nzambe nzambe oyo asolosolo nzambe wana te nzambe oyo asolosolo akoyebaki ye mama Deline mais soki oza na po toza nayebisa bino toza ka 25% oyo toza bana nzambe bato ebele tozomona bango toliaka na bango tomela na bango baza na bango badémon en chair démon en chair ye mo mpe ayebi te peut-être mais azaka ya nzambe te aza ya nzambe te do bazali na Congo mpe babotama ebele donc elo na ye nalobake mama naliaka alobaka bongo biso nto bandeki kozela nga siko elo ezalaki grave na makambo wana mpona ke nga nalobaka na bato ke ye aza ya nzambe nga nayebisaka bato avant kutu ye asala video wana nga nayebisi bato nga bimama wana azalaka ya nzambe mpo nzambe moto alobi na nga ke aza ya ye nga mpe nabi oyo toyaka kaka koloba oyo aza ya nzambe te aza ya nzambe te nde nayaka mpe koloba bandeko aza ya nzambe boyeboye nalobaka ngo eleki ka nasi 1 mois na ye moko kutu ya 2 semaines après asali video moko abi bobondelaka mpo na nga na mama Deline asala video wana akowangana ke asala ngo te me nayebi ke asala ngo namona ngo bobondelaka mpo na nga na mama Deline mpo ndenge tozosala mosala nzambe boye towana bitumba makasi bobondelaka mpo na biso 2 semaines après aye kosala video mama Deline aza ya nzambe te nanga mona kamo ngabi ye mpenza moto asali video oyo nga na oti olobaki aza ya nzambe oyo ye moko mpe aleki abi bobondelaka mpo na nga na mama Deline bobondelaka mpo na nga na mama Deline mpo toza na bitumba lokwa toza ya nzambe ye moko asusu aye koleka nzambe atalisi nga mama Deline aza ya nzambe te ok na mokuse eloko nabeteli lisolo oyo mpona kozongisa te makambo oseleka kala eloko nabeteli lisolo oyo mpo esalaki ngai travaillaki nga ngabi mpona nini boye nzambe mpona nini bato babi na mama Deline seke oyo oyokaki ayebisaki oki aza ya ye ezalaki ta mosusu ata moto akokosa o mpo sata mpe akosaka bato se esanga abi te mpo nzambe aloba na aka te makambo aloba na makambo mosusu nayebaki ke nazosolola nde na nzambe nde esika nzambe akokotisa nkombo ya mama wana na masolo na nga na ye eza nzambe moto alobaki na bandeko na nga eleka nango bo periode yango nzambe aki kososisa nge eloko moboye na oloba ate mpona azala na kwene na ye ndenge asala makambo nde asala na kwene mpona kobebisa quand même réputation na ye te nzambe moto ayebi mutu c'est ça sikoyo na eloko ya kosala bandeko na nga elekaki 5 mois banda makambo wana elekaki 5 mois ekokaki ezalaka na makambo mosusu ya ndeko moko boye nzambe azoyebisa nga abina nga Deline nazobeta ye nazobeta ndeko yebisi nga nkomba mutu wana nazobeta ye ngabi ozobeta bi po atushe yo yango nazobeta ye na boye ngabi bon esalaki nga mawa mbamo alobi na nga Deline nabai kutu na expliquer bino mambongo na ba video mosusu na obeta bino mwa moke mpona kocomprendre ke biso toza bato tozongisa ba retour expéditaire te moto ozongisa retour expéditaire moto alinga boma yo ozongisi retour expéditaire mpana yo nde obomi soki akufi yo nde obomi okomi mobomi okomi mosika na nzambe ozomona donc yango wana soki oza vraiment ya nzambe donc wana tolobela ngo nsima na baconseil ka topesa nde nzambe abi na nga Deline mpo ngai banda osala nga mpasi mpo na banda koloba kele na banda osala bavideo makambo spirituel lokwa bato bayebi yango te bato banda olobake azalaka ndoki tala makambo alobaka makambo ezalaka te nga na banda oloba bongo nga banda okanisake makambo nga namonaka bato misu bamona yango te naye kokomprendre ke bato ebele mpe bamona yango apartir kosala bavideo le na osala video na ozwa mpe retour ya mutu mpe aexplike nga mama Deline nga namonelaka yango boye namonelaka yango nga bia bon nzo nde bato mpe bamonaka nga naokanisaka nga moko mpo bato nyonso basambelaka so ozotune ayebi makambo te yo solola na nzambe boyeboye te na ndoto boye no boye nde naosolola na yo te
nayeba bato bayebaki yango te ngai namona ye lokola eza nga moko kama nasola na nzambe yo na bayete nabanda koloba mpe bamakambo oyo boye me nalobaki yango bato banda olobaki ye naza ndoki papo ya badiscipline oyo nzambe amemanga nango papo makambo oyo nzambe apekisanga yo kosala boye te yo kosimba boye te yo kozongisa boye te papo makambo wana ngai mona ndoki kolobaki donki nde naza boye do vi na nga na kotambwisa ngo lolenge nga mona lingi kotambwisa te do ezaka so ngosala lelo boye bapekisi yo ongozongisa boye babino te salela boye yo mo oza na tellement toza bato na nzoto na biso bomoto yo mo oza na poso salela boye me nzambe abi bongo te soki okende yango na makasi abeti yo po azongisa na nzela yo mo okomprendre ke oyo eza fimbo ya nzambe ozomona sikoyo yango nakomai na kaka kotosaka kaka nde nzambe azoloba kaka me na bandeki kolobaki mokonanda koloba makambo oyo na bavideo mutu oyo akoloba na nga ke oza ndoki nga na koloba nzambe beta ye epi na kozela na moni abetami nanda koloba bonga binga na ozanga mpenza ministère ya Eli tumba banguna batumbami sala boye donc nga mpenza na kozala bongo nanda oloba bongo mpo na nini nayebaki te ke naza mutu na kooboma te na koolakela mutu mabe te naza mutu oyo funa linga banguna na nga bao bazolinga nga te nga funa sambelaka mpo na bango bao bazoloba mabe mpo na nga nga funa loba bolamu malamu mpo na bango kokosa te kwa naloba nde ezali ndeti siko nde naoloba na bino donc nake na mokuse mpo na yo abunga likambo na osalela awa mama wana après 5 mois le nzambe oyebisanga likambo ya mutu mosusu ke nazobeta ye mpo atushaki yo nga bia bon alobi na nga oyebi ndenge ozana mutu nyonso oyo asala o mabe na vi na yo nga na beta ye mutu nyonso oyo atusha yo nga na tikake te abi mutu nyonso atusha yo nga na tikake te komitungisama te mpo na bayini na yo komitungisama te mpo na banguna na yo kosengelaka bango mabe te yo nde ka nayebisaki obondelaka mpo na bayini na yo me nga mutu nyonso atushaka yo oyo asimbaka yo ntango na mutu na yo nga nzambe natikaka ye te mutu nyonso atushaka yo nga nzambe nabetaka ye kabia bon bamo atangeli nga bi mama wana tangeli nga kombone abi nabetaka ye abi nabetaka ye nga bia bon abi wi nabetaka ye ngabi obetaka ye wana makambo seleka 5 mois na bosana nzambe azoba na nga ke nabetaka ye nga na kamwe nga biobetaki ye abi wi nabetaki ye po atushaki yo ndaba ndi koyebisa nga bi oyebi lere asalaka première video na ye lere asalaka première video na ye nde sikoyo après kosala première video na ye asalaka nga nzambe sikoyo nabetaki ye avant asala deuxième video alobi na nga boye alobi mpo na nini nabetaki ye avant asala deuxième video natikaki ye te akende kosala deuxième video avant ke nabeta ye alobi nazoyebisa bino nzambe na likolo témoin nzambe na likolo témoin akoyoka video oyo bato bayebi ye bakotindela ye mpo basongisongi bazali baotindela ye video tala mama deni nalobi boye mpo na yo soki aye alobi nga mpe na oya mpe suta mosu na oloba peut-être bon peut-être pete kwa totika biso ya loba ne oya ko loba mais c'est ça po makambo seleka kala tokozongisa te nazoloba ngo mpo na ye te bien si soki olanda peut-être ete ya ye mais eloko nga na oloba eza ke nzamba kooloba likambo mpo na mutu wana bo wana oloba ngo nsima na sisa na oyo nde sikoyo nzambe ayekoyebisa nga alobi nabetaka ye lere asali video ya liboso mpo na yo natikaki ye te asala deuxième video mpo soki asalaki deuxième video wana anga koloba mabe makasi anga oloba makambo mabe makasi yango wana ngai nzambe na mibetelaki ye avant asala deuxième video na ye nga azokaka nga na okamoka bon alobi wi abilaka asalika deuxième video na ye wana nga nzambe nabetaki ye nabeti ye epuis le nabeti ye na faire comprendre ye ke nabeti yo mpo touche mosali na nga nzambe alobi afaire comprendre ye ke nabeti yo mpo touche mosali na nga epuis ye moko acomprendre ke mpo atouche yo yango nga nzambe nabeti ye
ozomona mba moka lobi ke nabetaki déjà bongo po askende su kosala ba deuxième vidéo wana te mais olatika na ye kaka ndenge akomprene ke nabeti ye mpo na yo olatika na ye ane su kosala video te mais aye lisusu asali deuxième vidéo nzambe aseki abi kolanda te abiso omoni bon kolandaka te mais l'essentiel abetamaki alobi so nabetaki ye te abiso nabetaki ye te deuxième vidéo wana elingi ezala dega abi nga nzambe bandeko na nga nzambe azali tolimitaka nzambe te kolimitaka nzambe te kolelaka te soki bato balobi yo oza ya nzambe te yo mobibe elobi baloba mabe mpo na yo me bakuta nde yo nango te esengo motema no nde ezala bongo mpo jamais na mokili oyo so oza ya nzambe balobaka kaka oza ya nzambe te papa simoki mbango kiangani kutu ye wana biso toyebi nani oyo azali me mokili ezofinga ye mokili ezochola ye mokili ezondima ye te bongo ngai oyo bongo yo otelemi na mosala nzambe yebaki ele yo otelemi na mosala nzambe bato fo balobaki oza ndoki fo balobaki okosi fo balobaki boye fo bakopesa bakalifikation nyonso baokevoa meme kolobaki ozalaka ndumba ozalaka boye bakopesa bakalifikation nyonso bandeko na nga me yo yebaka yango bible eza complet lobai na biso ke oyo baloba mabe mpo na yo bakuto nango te oyo eza nécessaire nde yango wana mpo nzambe aotala motema na yo ntango mama na ye koloba le nzambe pardon nzambe ayebisanga abike na permetaki kotika ye tasala deuxième vidéo mpo soki asalaki deuxième vidéo mpo na yo makambo alinga koloba kuna bato ebele balinga bandima mpo abongisaki makambo yango bien bandeko na nge eza na bato bayebi kobongisela mutu likambo ke so nalobi boye bato bakondima so nalobi boye me na mensonge bandeko na nga alobi abongisaki yango kitoko ndenge abongisaki makambo mpo akosela o nzambe na likolo témoin makambo na oyebisa bino bato nazala na bango nayebisaka bango yango bayebi yango nzambe alobi na nga alobi lere abongisi makambo wana apo akosela yo po akosa eza ni makambo oyo aloti na ndoto na ye omoni soko oloti kutu na ndoto sata akosi yo oloti na ndoto ke mutu boye aza na misala mabe oyo lobi nzambe akobeto mpe kaka me eza mwa moke nzambe akoyeba ke mwana nga bakendaki kokosa ye bakosi ye ke moninga na ye wana aza ndoki ye mpe sanka akota mabondeli mpo nango prese kaka réseau sociaux emonanga mpo yakita nga na mata tika nakeka koloba ozomona wana kuta eza ndenge mosusu obie likambo moko mama de na lobi otali osali analyse nango bitetete bandeko nanga mama de fois aza na kindoki po tala ndenge azoloba ta makambo wana peza moko nde mosusu me likambo yo moko bongisi po kosela mutu bandeko to banga nzambe okosa likambo te na kuku nzambe amona o te nzambe alobi abongisaki yango po akosela yo epi leka alinga oloba makambo wana na réseau sociaux bato ebele bana ngai ebele balinga batika kolanda yo balinga bandolando lisu te sikoyo lokola nga nzambe nalingaki yango te ke bana na nga batika kolanda yo yango wana nakendeki komibetela ye avant nakendeki komibetela ye avant mpo aloba su makambo wana te oyo alingaki koya kokosela yo nde mbala moko nzambe ayebisi nga alobi me olatika na ye kaka nde nabetaki efa atika na ye kaka me ayaki lisusu asali video me makambo oyo asalaki na deuxième video eza makambo mosusu makambo oyo alingaki kokosela alobaki ata moko te abimisaki yango te ozomona dolera ye asali ne video na comprendaki ye asali video mpona pression ya bato nga mama Deline natala bato te soki nga mona bina sala te na osala te mama Deline obaki kosalela biso video loba boye mpona mutu boye soki nga mo nzambe aconvaincre nga te na osala te mpo eza na bato ye abengaki atunaki omoni ndeni nasala video yango to nasala te nasala te
allez bato on peut le quoi ezali na saint esprit a été kat na ba po ba pesa moninga conseil ke te ko sala te eza mabe soko sali yango eza mabe bon bango nyonso bazali na yebi kutu te nde na oloba kola limbisa ba sala na soko sala sala na o nga naza molimo santu te pona loba no sala to ko sala te ok biso tozana pona kosunga baninga na biso nzamba zo kanga ta muntu wana asola kini azo yo kanga eza bien te eza manevre monguna soki mutu atuni conseil biso saint esprit ya aka koloba na mutu boye te yo moko fo jouer siko rôle ke molimo santu aza kati na nga makambo analyse nango eza boye te tika kosala bongo te tika kosala bongo te ozomona tika kosala te tika na okolanda na o bato te bato bazozela deuxième vidéo wana mais kosala na o te tika na o mais ndeko wana yebisaki eke nga naza na nga saint esprit te soki osala sala na o ye moko kaka atali kaka selon nde nzambe alobaki na nga donc akomprenaki ke so nasali deuxième vidéo nakosi makambo oyo te modele nzambe osala mpe nga mo mpe nayebi soki aliaki kosala video wana deuxième na ye wana ya kokosila nga makambo nzambe alobaki wana nayebi mpe te so makambo ni ye moko amutu ayebi yango ye moko amutu ayebi yango so makambo nini alinga oyo akosila nga nde esika tonga tomona mpenza ke nayebi te soki nzambe alinga obetele na niveau nini ozomona mais nzambe merci lera ya baluki asalaki oyo akokaki kosala nga mona tali video nga bi alobi eloko te makambo bongo na nga na bandeki kozela aloba na bato aloba na biso na nga mona yokai na nga yango te mais après 5 mois nde nzambe aye koloba siko nga na profitaki na tuni nzambe nga na bi nzambe eske yo aza ya yo to aza ya yo te biti siko na bete lisolo o yango siko tokomi nango bolimbisa nga mpona wana ezalaki lokola parenthèse mona fongolaki na kangi yango avant na kango wana sukisa te biti o siko tokomi nango na makambo tolobela lelo natunaki nzambe ngabi kolo yo yaka koyebisa nga ke aza ya yo epi ba message na epi nzambe atikaki te aza ya ye abi aza yango epi ba message oyo azopesa nga mutu nazopese bandeko boyebi bamama wana bokende na bavideo na kala boyoka bamessage ebima kuna bokende na bavideo ne ya kala avant ya kolobaki o mama Deline aza ya nzambe te bokende na bavideo na kala na bavideo ya lelo bomona des personnes différentes nayebi te so asalaka bavideo mais je crois ke asalaka mpo wana alinga yango na asi ozomona alinga yango makasi nasi asalaka ne kaka ozomona botala siko bavideo ne ya kala boyoka bamessage ebimaki wana nde natuni nzambe eske aza ya yo to aza ya yo te yo olobaki bolobaki boye bandeko so video oyo ekati na okende na limango depo toloba makambo ebele oyo nini oyo na olobela esunga yo ndeko ozwi temps ya olandanga esungo makasi makambo nde nzambe aye koloba na nga wi aza nayebi wi ngai mutu nayebisaki oke aza ya nga ngam nayebisaki oke aza ya nga ngabia bon ye soki aza ya yo mpona nini ye fala yeba ngai soki naza nani me ye kolobimake ngai naza ya yo te nzambe alobi na nga boye alobi wi Adeline aza ya ngai aza ya nga alobaki te ke azalaki ya nga alobi ke aza ya ngai abi ke aza ya nga alobi ke aza ya nga po eza na deux sortes ya bato na mokili oyo wana explication ya nzambe abi eza na deux sortes ya bato na mokili oyo bato oyo baza bana na ngai na ba oyo baza bana na ngai te baza bana ya Satan le diable bazali na mokili oyo donc soki na comprendre yango donc eza 25 na 75 bazalaka bana ya Satan 25 bazalaka bana nzambe nde topartage awa nde sikoyo ye aza na ye 25 aza ni démon ni mwana Satan ni soki nani mais aza mwana ya nzambe nzambe abi aza yanga mais aza nde na makambo ya monguna nzambe abi na nga aza na makambo misato ya monguna kati na ye makambo misato na yebisa bino nzambe na likolo témoin naokende onka bongo mpo nalingi kobebisa réputation ete toloba ngo na ndenge ya mokuse nalingi kobebisa réputation ete
nasalaka eloko moko reprendre aloba likambo contre nga mpona ya kodetaye nyonso oyo nzambe ayebisa nga mpo bocomprendre mais asalaka ngo te nayoka nanu te namona moto atindelanga te ke asala eloko moko contre nga soki asalaki eloko moko contre nga nga naoya kokosile makambo te naoya aloba oyo nyonso nzambe alobaki mpona ye oyo nazoloba oyo mpo eteya soki aolanda nga mpo eteya ye mama wana eteya mpe bato mosusu baoteyama nango nazoba ngo contre ye te nalingaki tobondela mpona ye nzambe na likolo te mo tobondela mpona ye tobanda ozwa temps mo tobonda topesi na maboko ya nzambe don nzambe ye moko ayebi mpo eda ye nde nga nazoloba boye naoloba makambo oyo eleka ba 2000 eleka na 2022 makambo eleka na 2022 to 2023 ozomona eleka na 2022-2023 donc yango nakoki kozongisa yango lelo te mpo na kaka kosala moninga soki ndeni te mpo on ne sait jamais nayebi te peut-être na temps wana temps ezoleka mwana nzambe bible elobi bana na ye mosali na kokweya 7 fois kotelemisa mpe 7 fois na moma oyo nga naoloba makambo wana eleka peut-être esa telema nga na toyeba te mais soki nazoloba yango par rapport ya témoignage ya référence mpo elamusa yo eza kaka mpo na ye te nzambe abi na nga aza na makambo misato kati na ye ya monguna ndatangeli nga abi aza na jalousie kati na ye aza na lokuta kati ne mpe aza na orgueil kati na ye nzambe atanga biloko misato abi aza na lokuta aza na orgueil aza na jalousie biloko misato wana eza ya ngai te ye aza ya nga me biloko ye aza nango kati na ye eza ya ngai te eza ya monguna yango wana monguna atrouvaki biloko wana kati na ye yango azwilaki ye sikoyo kozwila wana oyo monguna azwa ye wana nde nayebi te ya kozwa ye mpo akomisa ye ya ye abeta ye kashe bie ya kozwa ye kaka mpo asala oyo asalaki alapreliaka osusu moka asengi bolimbisi azongeli chemin on ne sait pas nayebi te bafrançais ngo ezokutanga mpe onzambe na nayebi te ozomona donc yango wana naye naloba na bino ke na mitema na biso tolongola jalousie so oza na jalousie na mokili oyo ozwa esika te place na nzambe ozwa esika te na royaume Congo na royaume Congo moto jalousie akozala te nazodevelope makambo na ototiela bino napesi bino exemple na ye mpo boyeba moto nzambe azorevele makambo oyo azoloba makambo minene aloba makambo ya bino so bokomprana te ngai na komprana aloba makambo kitoko mais biloko misato ezalaki kati ne jalousie orgueil na lokuta nde yango nzambe azwaki ye nde sikoyo nga moko wana sikoyo nzambe nabi yango monguna pardon yango monguna azwilaki ye nango mpo azalaki na biloko ya monguna me ye nde aza ya nga do mama wana aza ya nzambe bo nayebi te so bazwi mpo bana nzambe ebele daa babeti bango bakashe bakomisi bango basirani me ye nalobi kaka oyo ekoki koedifie biso me soki ezalaki mpona loba na ye na ngai nasalela video mobimba nayebisa bino chaîne oyo eza ya kodenosaka bato te chaîne oyo jamais eza chaîne ezobimisa biso mambo ya spiritualité so omoni todenosa bato mibale misato mpo nzambe apermeta todenose so nalobama mpona Marcelo Tunasi mpo nzambe apermeta elobama na chaîne oyo mais eza te mpona kodenose mpo kodenose moto nyonso bakodenose mwana nzambe me baye bazodenose me aza ya nzambe bodenose na nini bandoki basala bachaîne na bango mpe oyo wana mosusu wana mwana wana oyo amona na lokwa mwana moke wana ye mpe lisusu boyebi atiaka nga na maseke nga mpe na ye nazongiselaki na maseke aye atie nga lisusu soki na misu soki nini na nga na ozongisele misu me bato bopekisa ye nga bobi te mama Deline tika wana bokoma na barando eza bien te mais soki azokontinue soki akontinuaki bo j'espère atika kombo na mpo soki aloba lisusu kombo na nga bato balingi bayela nga yango ozomona donc eza ke mutu leka alobi likambo mpo na nga nakotika na ngai eleki mais soki na likambo koloba mpo na ye nakoya nalobi naoya nalobi na nga ozomona naoya nalobi
sikoyo bato nde sikoyo po sikoyo esali sikoyo ke yo lobi ke mama Deline aza ya nzambe te nga mpe na ye nalobi yo oza ya nzambe te bato sikoyo baza na nzamba solo oyo bakokomprendre sikoyo totikeli bango bakota mabondeli bayeba nani aza ya nzambe nani aza ya nzambe te wana sikoyo devoir mutu na mutu c'est ça mais so mutu aye alobi mabe mpo na nga so nzambe alobi ningi eloko te mpo na ye na oya oloba eloko te na oya oloba peut-être makambo par rapport ndeti oyo ya mwasi wana na ntango wana oyo nayaka kosala video wana nzambe aloba nange eloko te mpo na ye nga mo nazotuna bakestion nazobondela nzambe eloba na nga nzambe alobaki eloko te atika nga na position wana do yo nde naluyebisa peuple congolais oza peuple ya nzambe kovivre te na hypocrisie na lokuta na kimoyibi na jalousie na orgueil na makambo ebele ya mabe soki tokozala te na Congo soki oza na Congo wana eke guerre ye okufa na guerre botika naloba polele soki oyo okufa na guerre ata bandeko na nga na yebisa bango botambola na kobanga nzambe otambola na kobanga nzambe te akufi na ye ake na ye